bande ko balanja kilongo TV mbote na biso boyebi mbala sima tozaki ana veni dibaya wapesika toyaki matanga ya mama Cécile Lufwakiadi oyo atikaki biso toyaki kokabola mawa elongo na libota na ye na bana na ye na bandeko na ye pe na bana ya quartier pe bandeko ya église catholique paroisse Christ Roi wapesika mama Cécile azaki kosambela na yango lelo sima ya ba obsèque ya mama Cécile lelo mokolo ya kopanza matanga boyebi biso ba africain ndenge tozalaka toleli kasi lelo topanza matanga po bana ebele mama Cécile lokola ba mama Mami ba mama Yvette Mbia bandeko bautaki mikili ya poto bayaki baleli bafandaki na se etingesko kopanda matanga bazongela misana na bango bazongela ba vacation na bango lelo toza awa na dibaya wapesika toye po ya kopanza matanga ya mama Cécile Lufwakiadi o atikaki biso bomona bana ebo mona libota pe bokomona bandeko na ye ya paroisse Christ Roi esika wapi azali kosambela naza awa nazokota na kati bongo tokoba ndenge milulu yango ekoleka ezali bongo de coutume na biso ba africain to biso ba congolais to panzaka mastanga sima ya liwa to pe kokunda mowe misusu bazwaka mkolo misusu ezali même jour misusu bazela 40 jours misusu pe ba panzaka kaka mbala moko mama Cécile Lufwakiadi azaki bongo mama esengena biso ko honorer mémoire na ye yango tozo panza matanga mama Cécile lelo elongo na vini mokono toujours sa reportage ya lelo tolandi. Mon Dieu mon roi père éternel atika kibiso na yebiete esika ya pemi apemi na kimia pambate azalaki moko kati na bato azalaki oyo ayebaki pe nzambe azali oyo abotaki bana pe bayebi nzambe. Mon Dieu mon roi père éternel na présenté moment oyo na scène loboko na yo na arrêté le plan projet nyonso établi à monde ténèbres monde invisible et ça la mosika na tango au nom de Jésus-Christ Nazareth. Oh Yahweh nzambe na bomoi papa na tiki moto nyonso oyo azonyata bitambe na ye oyo ye na mokolo na lelo kati na esika tika te nzambe atambola na kimia oyo nyonso mon Dieu na moment oyo à une barrière pensée, nous allons arrêter tout pouvoir de l'ennemi. Et ça la mosika na kombo na Yesu. Na yebete nzambe na lola. Kita osala mimonisa mana yo. Nyonso koleka kati na sika. Oyo bakolia pe komela nzambe za la béni au nom de Jésus. Merci mon Dieu mon roi. Na pesio merci na tike bandeli kino suka na sena loboko na sambeli na kondi mapeto lobi. Amen. Amen. Prière de côté. Bisoye yepe mutu auti ko retirer et comment ma bongo pasteur moko autaki koloba soki olingi kokufa te kobotama pete to mutu nyonso ya botami nzela ya biso nyonso ezali suka liwa yango tosengi bino merci na ndenge koye ko assister biso de près ou de loin la makambo minene oyo ebuti kokwela biso matanga ezali lisusu te tolelaki tofandaki touti kotika Cécile na ndako na ye ya suka tozali lisusu na matanga ya kosala te kamwa moke ezali wana ozwi kamwa molangi moko omeli ozwi mpe kamwa lopele moko ya Thomson to ya likayabu ole matanga mususu ezali te. Voilà oyo tozalaki nango mpona kolonda yango wana. Amen. Yeah.
voilà toza awa to panza matanga mama Cécile Lufwakiadi na ekoto bambuta za bantu bazali baninga mama Cécile. Mama, bon appétit. Merci. Bino bozo samba mama Cécile. Teo samba mama Cécile. Teo samba na mama Cécile. Na Christ roi. Na Christ roi. Ma Cécile aki na mangomba ebele, adasim, motema mosantu, ba mama ya bami bonza, mais na ndenge en général, le roi zwaki baptême na catholique azali tout d'abord mama catholique. OK. Bana mama. Mama Mosantu Maria, mama ya paroisse ya Christ roi. Si bana neni mitala ma caméra. La rubina bana na ye. Mama za modèle pour na biso pe pour na bango. Pour na bana bali bana na ye biologique. Pour na biso tozali bana baninga baleki bayaya na ndenge ya molimo na ndenge ya Yesu. Mama alaki sociable. Bana bazwa exemple wana. Po biso tolandaka ndakisa ya Mama Maria. Mama Maria azali modèle na biso andakisa na biso. Tozanga ka chapelet te. Tokotanga Bible te. Mais chapelet to recitaka ngo nyoso. L'air nyoso. Na ndenge ya bami bonza tolobaka na chapelet na biso boyo. Te bungi te ezali émotion. Maman ko réciter ba prière na biso par cœur. Ta biso to koloba boye na papier mais maman ko réciter ngo par cœur. Surtout ala ki mama ebe ya basango, ba mama ya ba maser, yango siko tozolo ba bana basunga biso po to lesaka basango na biso na Noël na Pâques. Ba kotika binote. Batika biso te. Mama Mpandi, mama zolia na ye, mama limsa na otongisa yo, boboto. Bondeko papa na sepeli okende na mokonzi na ngai oyalo bali boso ye pona dasimi mokonzi ya dasimi ye mutakolo bali okende kuna mokonzi ya dasimi aza oyo baninga ya mama baza osamba na elongo toke kuna botoko ndeko mama boboto ndeko kombo nani kombo na ngai mama Martin Nkulu. Mama Martin Nkulu bozeba ninga na mama Cécile atiki biso bozeli sanga moko. Mama Cécile azaki moninga na nga na niveau ya classe. Na niveau ya classe. Botanga na ye? Totanga na ye sika moko, tosisa mbula moko na 62. Na 1962. D'accord. Alors après ba étude na biso tosisi classe, ye azakotangisa na Saint-Marie Goretti. Ngai nazali kotangisa na Kabalo. Mais tozaba ninga ti lelo ye atikaki musala maîtresse azwaki ba engagement ya musa mususu. Mais ngai ti lelo naza ko continuer musala tika ngai ya maîtresse na koma directrice. Pona yango biso tozali bana ya catholique. Christ roi. Bana Christ roi tosisi na Christ roi bandeko primaire ti secondaire na Christ roi. Mais na mayele oyo ba master ba pesa biso tobosani nzela na biso ya église te. Mama azalaki na ba engagement na Dassim, Dassim Bansen élève de Sœur Immaculée de Marie. Biso Bansen élève ya Christ roi. Mama azalaki be mama motema mosantu mwa Yesu. Azalaki mama bami bonza. Azalaki mama Pax. Azalaki na association belé na kati ya paroisse Christ roi. Siko a mama kei tokundaki nyonso elegai na kimia okoyebisa bana na ye nini po atiki bana. Eloko tokosenga na bana balanda ezaleli ya mama. Mama banda botami azaki mokristo catholique bana pe batika na catholique. Bango nde bapesi biso éducation oyo toza nango lelo. Bana tosengi bango bolingo bomoko ezala kati na bango. Bakabwana te.
mama akabolaka bango te bango pe bakabwana te. Merci beaucoup. Ba mama bazolia mbeto yembe ata nzembo moko ya Maria mais bazolia moyen to embeza te. Bon appétit. Wana ba mama na biso baninga ya mama Cécile bongo bazolia na bona kimia nyonso bazana esengo dezo sa malamu mingi. Sima bawi bakoyemba sima tozo panza matanga mama Cécile. Liana ona na kozwa osusima. Yesu na Maria. Yesu na Maria na lingi bino biksa milimo Yesu na Maria na lingi bino biksa milimo biksa babibosa. Amen. Kimaki eye sikoyo. Comprenez avec de l'âge to panza matanga mama Cécile oyatika kibiso Yesu masiazo alokumu elongona ba mama pe baninga libota mama Cécile to ko ba reportage na biso. Yeah.
Eh bien voilà, tozo panza matanga maman biso Cécile Fouakiadi, toza bona mwana e moko banawa. Bonsoir papa biso. Bonsoir. Ouais, tozaki na matanga maman Cécile Fouakiadi atiki biso to animation elekaki makamnyo so lekaki na kimia lelo za mkolo to panza matanga. Ouais, justement, merci de la présence Nabino. Et puis merci de l'assistance. De près ou de loin, en tout cas, du fond de mon cœur, je vous remercie. Pour mon maman Cécile. Mon maman Cécile, matanga lekaki mana kimia lelo mkolo ko panza. Et ça selon coutume, so mtawe ba kundi ba panza ka, c'est ça non? Oui, c'est ça. To landika ndenge zalaka. To lelaki maman bon na calibre na ye na ndenge ya zalaki, il fallait kaka ko sala lelo moko ya grandiose pour na molimo na ye quoi, parce que pour na biso azaki baoba na biso nde koi. To pesi nzambe, merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, moi papa me sopa osanga ilobate et vous comprenez biso bana biso nyoso kaka bana. Non c'est pelota caméra comment nani? Ouais, ngai komona ngai Janon Poka ngai nazali mwana ya mbuta ana ndenge bango bakongo babenga biso bakongo to benga mbuta ana ko. Mbuta ana azali nde leki alandi maman Cécile na sima. OK. Ngai mwana ye donc lelo ezali suite fin to lobakande to lobakana biso na kini ke tozaki bandeli banda mère Kuluta kufaki maman Cécile na le 22 quoi, le 22 11e mois to kundi les 10 les londe to sala tozo panza matanga quoi ya on sangani a biso nyonso. Je pense que Kimia na ona famille madame tout. Kimia ezali na famille maman Cécile azaki donc likondi quoi. Maman monitrice ya bandi otangi sa pesi bana cour na Sainte Marie Goretti talaka encadré ba maman nyonso biso banda obenga ye nzimbi po penda en tout cas mutu nyonso fo tambo na mulongo na sima na ye quoi. Yango na nzimbi eza kombo ya général moko nzimbi ezali kombo ya général nzimbi oza chef MG ya BSP comme DSP ya on to pesa ki bongo po donc on dit to lo baka moi dictature ezali quoi. Lelo eza nango ko panza matanga ya mo lelo eza ko panza matanga ya on to se tozo se cannabis el makamto eleki malamu donc paix à son âme. Paix à son âme maman Cécile apema na kimia. Toza awa bomoni to meli to lie et tozo bina na biso c'est-à-dire to kumisi nzambe po abolingo na ya pesa biso maman Cécile tika maman Cécile apema na kimia maman Yvette Mbia za makasi na papa maman na biso ya fondation Ngwizani ezala makasi libota maboza makasi la vie continue nzambe pesa biso maman Cécile nzambe nde azui maman Cécile asali ko sala na mokili ase aboti bana akolisi atangisi bana atangisi mabota ebele nzamba zo lokumu po ya pe naki maman Cécile Nandi Marabino et puis nazo senga merci na batu nyonso o baza na moment oyo awa bayaki kokabola na biso mawa et puis ya mwana lelo eza mokolo kopanza bazongi lisusu batiki biso moko te malgré ba fête ezali ba makambo matanga eze belé vraiment mais batu baye ko panza na biso na moment oyo yango wana en tout cas na sengi merci ezaki vraiment difficile mais le cas bino nos bozalaki na biso et comme qui facile ma wana biso ezali partager yango na vraiment nazo remercier bino na baleki na yo na bandeko po epsi bamoni ba leki nanga baza yanga nani loko lobate po baleki nanga oyebi bango boyebi Yvette Mbia oyebi Achille Edi Nene Nadette nakati oyebi libota so obimba nga naza ya liboso baleki nanga baza yanga na nanga loko lobate mais pour na famille batikali ndeka famille ezalaka to continuer na bango mama zate to tika na ba mama mibale donc ba mama leki banoko pe mibale tozana bango kanenge libota ezalaka et surtout que toza bato toyebi nzambe l'air balobi fondation Masangwizani eza moto de José na motema ya kolinga bato ya kosunga pourquoi pas to sunga bandeko pe soki to kosunga bato libanda donc et na ngo simple nzamba kosunga biso bana fondation pe mbote na bango on est ensemble
Fondation Massanguizani est la fondation Mounene, Otobanda Ijaba F depuis 2016. Et la fondation Mounene Nanti, Bango Bazala qui est une organisation Nyonso, Nanti Osomona Bango, Nabiloko Rolia, Makamino Sesa Bango, donc pratiquement on a ça les lorotés. Donc ils ont vraiment c'est un opinion merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on a présidente de la fondation Massanguizani, moi maman Cécile Oatiki Biso, vous comprenez. Tolelaki maman, ils ont passé au Kabwana, Kasito Kumisinkolo, Poyem Tapesa Kibiso maman Cécile Fouakiadi, Pelelo Azueto, Yebike maman Cécile, Azesika Yakimia. Tokoba, reportage na Biso, Tozobina, non, qu'est-ce que c'est ba Congo, Nebte Oba Nyanga Toba Ndim, l'essentiel Tozobina Kakaki, Toko Makasi.
Babo Kilo, merci. Tala, Babo Kilo, la ligne n'a pas été. Tala, tu comme un moula siga kalate. La ligne de oh, coucoulou, coucoulou. Qu'on fait du kotara, radio. Mama